J'espère bomoni ndenge acoustique ya Feregola na ya Karine Mokonzi etiki ba acoustique ebele musika na Congo Award acoustique oyoyo ezalaki mwa concours ya muke komeka kotala sola ba acoustique ndenge ezali nakanisa bolandi résultat. Feregola a mené première, Karine Mokonzi deuxième. Na kati ya nini wana. Mais na réalité, biso nyonso toyebi première oyo ezomene bacoustique nyonso ezali nde ya Karine Mokonzi. Même ye moko Feregola ayebi yango. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki na Congo Award acoustique ya Karine Mokonzi ebimi deuxième parce que page wana ezali na bato muke oyo bal aimé page wana ezali pe na bato muke oyo bakoti na page wana pe ezali page moko ebandi sika j'espère eyali ya kala mingi te. Alors Karine Mokonzi na kanisa bomoni bazali côte à côte na Feregola. Bon, sikoyo côté Instagram bomoni Fere atiki Karine Mokonzi mwa musika, mais Karine Mokonzi pe atiki bato mususu musika. Soki na Instagram ka Feregola atiki Karine Mokonzi na kanisa parce que Feregola na azali tout d'abord et mutaliboso aza musicien ya kala, musicien moko ayebani pe aza na kata monde musique oyo etindi bato ebele bavoteye bongo. Mais na réalité mingi bayebike Karine Mokonzi acoustique na ende eleki ya Fere. Même ye moko Fere aza ko reconnaître yango. Soki amekaki ko expliquer ke acoustique wana asalaki yango mbangu po Facebook asengaki basala mwa eloko moko boy. Elingi koloba aza ko reconnaître ke acoustique ne asali yango na ndenge asalelaka misiki te fo vanda calme. Alors Karine Mokonzi yepe mwaito loba ezate po ye moko pe aloba yango azwaki ide mbangu ake kosala pe acoustique na ye. Donc soki Feregola raison na ye ekokozala asalaki mbangu pote Facebook esengaki Karine Mokonzi yende kutu kolo mbangu na kosi to na kosi te. Tala ndeko avandi wana alobi na kosi te. Oza na raison po Karine Mokonzi nyonso asala eza mbangu mesimba. Bongo sikoyo tango akovanda ekozala ndenge nini wana nde na kanisa ekozala somo. Bongo sikoyo Karine Mokonzi un jour akoma na équipe evanda ekozala ndenge nini. Eske ba mama mbili ya belle ba mama tiala mwana bakozala kaka na histoire likolo Karine, ba mama Pongolov, ba mama Abeti, batu nyonso bayemba ba foi ya texte bakozala likolo toujours ya Karine na histoire ya musique toboni. Bon wana nzambe mutayebi yango. Alors Karine Mokonzi acoustique na oyo en tout cas eza kokende toujours bien même na YouTube. Et loko eza kokende na mwa mobulu ezali oyoyo ya ye na nanyoyo na claque oyo babetaki oyo basalaki na yebite soki eloko nini ezotinda ekende mwa différent par rapport ya adversaire na ye Grâce Mbisi po oya Grâce Mbisi eza komata oyo bayembaki na Dondi. Bon to bengango ya Grâce Mbisi te meya ya Dondi. Alors eloko ya Dondi wana nde eza kotika mwa muke kaka lobi bazalaki différence ya Karine Mokonzi 180 000 ya
Dondi ezalaki 185 mais sikoyo ekomi 199 000 ya Karine Mokonzi 183. Bozomona bekar eza komata mwambangu me bokamwa te ndenge na yebisaki bino ba oyo bamatisi yango eza kaka bato ya Karine Mokonzi. Alors nzembo yango mpe ndenge nalobaki eza toujours ya Karine Mokonzi po bayembaki yango na énergie ya Karine Mokonzi. Pe Dondi azali fruit ya Karine Mokonzi. Yango nzembo wana ebetamaki bongo po Grace Mbisi spécialité na ye eza kaka zuki. Soka ke na zuki nde makambo ekokende malamu. Alors Karine Mokonzi ndenge aza wana nde spécialité na ye ye moko ayebi nanu toyebi vraiment ndenge ekokende te mais makambo tu Karine Mokonzi aza kosala na monde musical ezali penza n'impact ya kitoko. Acoustique ne oyo ezali carré eloba binemi na ye. Intil na loba ndenge loba ba fanatique na ye po boko loba ba fanatique ya Karine Mokonzi bango moko balobaka nyonso Karine akosala ezala ya mabe to ya malamu to lingake kaka bongo. Menga nazolobela binemi ya Karine Mokonzi na ba oyo ba confirma tokoloba na kaka te mais baza kondima acoustique na ye seke acoustique wana bazo ndimango vraiment ya solo po soki nemi andimi acoustique ye nemi elakisi neta andimi yango 7 fois. Donc faut kosala yango fois 7 soka lobi eza kitoko elakisi azali kitoko 7 fois. Donc très kitoko. O kaka fantastique. Donc bandimi yango na ndenge ya kosakana te. Yango acoustique ya Karine Mokonzi. Soki situana oyo ya Congo Awar TV wana soki nini acoustique soki ebanda kala net bala mama na kanisa résultat elingo kozala ndenge mosusu. Soki pe batie bato ba voter comme élection ndenge ba votaka na biso awa to vote na ba papier na kanisa mutu nyonso ako vote mbala moko ya Karine Mokonzi eko tika ba acoustique nyonso musika voire même ya fere ata aza na ba fanatique ebele aza na bato ebele na monde ya musique mais eko tika po awa Karine Mokonzi acoustique oyo akotisi yango kokotisa partout kaka na Congo te meti na Angola na Congo Brazzaville pe ba pays ebele ya Afrique awa pe na poto ekoti pe na bekala ebele tango baza kofungola ekala na bango babwaki misu na YouTube batie acoustique wana ebeteli bango mwa mulai wana pe baza kotuna o chanteuse nini c'est la Karine Mokonzi la baronne lokola pe kombango eza kombo moko lokola vocal kombo moko ya sentiment kombo moko ya pouvoir na bétranger bazo kokota bango mbala moko surtout soki batali susu image batali bonzenga mwasi batali ndenga za koningisa loketo balobi oyo vraiment la congolaise la zairoise yeyo yango wana acoustique wana en tout cas eza nanu pona tamulai pe ekozala po ekosila te na ndimi te ekobunga ekotikala même na histoire sikoyo nde acoustique yo tozozela oyo ba chanson religieuse ya 30 minutes eloba Karine Mokonzi ye moko na kanisa oyo eza ya mbangu te lokola alobaki yango seke azako préparer mais na yebite soka azo préparer yango ndenge nini po nyonso naza komona nde azako love bon yende mutayebi ndenge asalaka na manager na ye soki a poste photo ya Valentine manager na ye oya Bogar ye wana jeune papa soka poste wana elakisi ki azali na projet pe bazali déjà kosala sese na se ya mai to na se ya neige biso tozela kaka ba servir biso ba acoustique biloko o tokotala pe to sepela nango toyoka ba sentiment ndenge toyokaka tango ba musicien na ba musicienne mosusu bazananu kidiba to bazo sakana na mayoto Karine Mokonzi awa azako sakana na mayoto te azako mema kaka musique ndenge sengeli na niveau ya Congo na kanisa sindi le cœur ezako beta duku meje 30 yekutu akimi deja kote lo sambo mekuna pe atake motema ezako beta duku parce que
deuxième acoustique ezali chanson religieuse lokola Mege 30 akei na côté chrétien et la kisi akoyemba pe chanson religieuse alors ameka acoustique te ameka ko composer kaka composition oya kosala pamba te Karine Mokonzi azali na ba côté mibale awe zakaka likambu ya combat spirituel mama olangi akende mais mama olangi aza toujours kaka nde oyo nde toyebaka bien te oyo wana mususu soki olangi ya wapi ya Grèce o ya wapi na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.